Na lobi na yo calme o fachaza nango eza danger. Yo kanisi Kabundi aza zoba 15 555 giga. O kanisi azoba. Na lobi no tala Congo central basingi te. Tala ese basingi te. Nzele tikali na simato na simate. Sikotanga loba ba ronanja za fu. Soka dunia tia tembe. Tokotuna Jean-Pierre Bemba. Tokotuna Joseph Kabila. Tokotuna Vital Kamerhe. Oh, le loisana chef de l'État. Tokotuna bango réunion. Oh, bayaka kosala awana swing à l'époque. Totuna tangu Jean-Pierre Bemba zobima. Bachaye micro. Yoka les premiers mots. Oh, Bemba loba. J'ai accepté l'inacceptable. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Viva, IDPS, viva, parti au pouvoir, viva. Viva, est-ce que Bikela Mwansambe basawa? Est-ce que ba Congolais basawa? Est-ce que Baïbo Moï basaka tsnawe sika? Yebisaka ensemble merci. Parfois nabima qui pressé na kokako lo bater lo komo côté. Mais yebisaka ensemble merci. Tango yebisa ensemble merci mona Congo. Bando yebisa ensemble merci pour na Congolais. Yebisa ensemble merci pour Pianga Fachi. Yebisa ensemble merci pour Tchekimia na mboka nanga. Banda ko déclarer ba parole positive pour na mboka na yo. Yebisa ensemble makile ko tangaka na Congo te. Yebisa ensemble Congo bongi. Yebisa ensemble Congo ko kende liboso. Yebisa ensemble. Yebisa ensemble. Congo ni yetu. Congo za ya ensemble. Yebisa ensemble. Papa Congo aux États-Unis te. Congo za fachi te, Congo za ensemble. Pour fachi ya moko zobele l'ensemble. Yebisa ensemble. Yebisa ensemble. Yebisa ensemble. Yaya yoka. Tobandio poussana na fin de l'année. Ba historien balobi ça toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Yebisa ensemble. Maintenant nyonso ya mbeka, ya sacrifice, nyonso ya esprit de mort, na fin de l'année pour na Congo, ya bitumba, ya makile tanga, eko kisamate au nom de Jésus. Bonde l'ensemble, yebisa ensemble liloba wana. Lobanga na okufate, yebisa ensemble. Na libota nanga pembe ke kozala te, yebisa ensemble. Eza na batu bazo kufaka na baliwa na bangote, yebisa ensemble. Yebisa ensemble. Bandana mukonzi ya mboka tina Congolais ya suka nsambo ya batela kabatela. Yebisa ensemble. Yebisa ensemble. Yebisa ensemble. Yebisa ensemble. Yebisa ensemble abatela. Abatela yo abatela libota. Abatela Congolais nyonso. Oya sana makila mboka na ngai. Na suka mbula oyo. Yebisa ensemble. Au nom de Betela ensemble maboko makasi. IDPS viva. Parti au pouvoir viva. Fachi chef de l'État viva. Viva, viva, Yaya, est-ce que oso comprendre le silence du chef? Zoba loko zobate. IDPS viva.
Est-ce que ozo comprendre kimia o facha sanango? Est-ce que oye biango? IDPS FIFA. Soko moni mutafandi kimia. Na moment makambo ezo ningana. Yebaka asa si. Aota la situation anate ayebi makambo eza après makambo o. Yango te. IDPS FIFA. Papa, na lobaki na yo. Olinga te. Batikala kokata nzete likolo te. Eko yakobo mayo. Nzete baliaka yena misi. Fachi a sengi démission. Ya 4 généraux. Bayako déposé. Ba démission na ba. Tata. Soko démissionné. Otika loko langate. Bazuyote. Soki pochette ti balobi. Ok. Atteinte à la sécurité du chef de l'État. Mukamatete. IDPS FIFA. Yo mutoso banga. Na lobi na yo calme yo fachasa na ngweza danger. Yo kanisi kabunja za soba. 15 555 giga. O kanisi ya soba. Na lobi no tala Congo central. Basingite. Tala ese basingite. Nzele tikali na simate. Sikota na loba yiba konansha zafu. IDPS FIFA. Parti lokola IDPS. Autorité lokola Kabundi. Soka lobili kambu. Yebaka seke nsokwa sana. Yebaka ngolo sana. IDPS FIFA. Parti au pouvoir FIFA. Papa, na oyebisa yo. Na lingaki na répondre dunia. Na yebisa ye monde entier ba Holandanga. Dunia lobi. Fachi aza président na volonté ya Senite. Na volonté ya Joseph Ka. Na lobate. Mais dunia lobi lokomoko ya kito. Que Fachi aza président na volonté ya Senite na volonté ya Ka. IDPS FIFA. Yango na koloba. Que FCC nenga loba ki ba professeur. Ba professeur te. Baza ba professeur. Ba profo. Oyebiso ngelo banin. Ba fosseur. Professeur. Ba professeur professionnel. Donc ba tubazo bebisa Moussa. Mais ba professeur te. Avant de répondre à Dunia. Boyebito Kabila est na pouvoir. Akuti le professeur Thomas Kanza en vie. Yangote. Bayebise mutamayele yamboka na biso yewa. Première diplômée na Louvanium ya Kinshasa. Kabila bibo solanga yena salana. Yoka papa Thomas Kanza. Alobi mon fils, tu n'es pas intelligent. Osa même pas la capacité à diriger ko. Le conseil que je vais te donner, rentrer aux études. Zonga kene kota. Nga na ana niveau ya kosala na yo te. Là c'est le professeur Thomas K. Le loya dunia ye mutayaka CPP. Boba CPP. Bato bayaka n'époque ya Laurent Désiré Ka. Aduni abandaka kobi. Aye CPP. Merci beaucoup. Merci. Le lot Aduni alobi que Kabila nde mutanoma Fachi abima na seni te. Yokasko ngana sotu na dunia. Pourquoi États-Unis na communauté internationale et posa ba sanction nango likolo ya Corneille na likolo ya basenge pona nini yoka États-Unis alobi Corneille alobaka Corneille nanga abujaka ordre te que Fachi Fayulu na Shadari mais eloko bakwe sa sanction pour atripotaka ba pourcentage IDPS FIFA boyebi technicien central oya kimaka na senya kenda ke États-Unis boyebi mutabimisa ye ambassade des États-Unis da akimaka na serveur central et si ka États-Unis azolaka ba résultat net papa Fatia sala 46,88 Martin Faoul la salaka 41 Emmanuel la sala ba 13-12
IDPS viva. Le loyo, tangwa dunia zolo balikambu. Pour appeler Batou, pour se consoler, na koyabisa dunia, na 2006, muto ya okumisa, a gagné Bemba nako. Na kotuna dunia, na 2011, muto ya okumisa, a gagné Papé Tshisekedi nako. IDPS viva. Ngai na solo bango, nazananga professeur, nazananga pe mayele, meloko nazanango je suis ko. IDPS viva. Soka dunia tietembe. Tokotuna Jean-Pierre Bemba. Tokotuna Joseph Kabila. Tokotuna Vital Kamerhe. Oh, le loisana chef de l'État. Tokotuna bango réunion. Oh, bayaka kosala awana swing à l'époque. Totuna tangu Jean-Pierre Bemba zobima. Bachaye micro. Yoka les premiers mots. Oh, Bemba Loba, j'ai accepté l'inacceptable. Oui, bien, Loba Naye. C'est Bemba qui a gagné les élections, mais c'est Kabila qui votera. Le loi Dunia, a les capots à plaire, Mato Yabatu. Papa Tien, na 2011, a gagné. Bayebisia Balobi, non. Dans la ligne où font les choses. Kende na cour. Tant que docteur en droit juriste, alobi non, je n'irai pas. Je fais encore la confiance à la communauté interne. Des différences, il y a Papa Tiena Martin Fa. Pour comprendre qu'il y a un politicien au Congo, un opposant. Martin Kimimba, la communauté internationale n'a pas fini. La ligne politique, ça déjà écart. IDPS viva. Et quelques années après, le fils de l'opposant historique, Etienne Tshisekedi Wa, le chef de l'État. Coalition Yewapi. Coalition Ye Kabila savait très bien que Chadari va voter yo te. Voilà pourquoi Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir. Kabila tika pouvoir la pression nationale n'est intérêt. Lorenzo Ayambaye pour 3 jours na loi. A quel Kolongolisa tina montre caméra. Lorenzo Ayebisi aux petits jours. A memiye et si kabachaka armement na bango. Abi o yosa nango samu. Snengo sosonga pesa kombo soko mekita biloko to ya ko benga no pa. Malekile puisque les nilotiques basalaka na mayelema. Aye abimisi Chadari. Un dauphin non préparé. Un dauphin non calculé. Un dauphin, oh na mutu na ye, aye bateke na kozalato. Yo qu'est-ce qu'on appelle cette différence à dauphin? Un dauphin pré. Na loba na yo, na yebisa yo, na banda na yo nanu na Bible. Na yebiso nenge ba préparer cadeau. Jésus grand prêtre. À ça banda qui déjà ko préparer Pierre tant que dauphin na. Mais Erwana Pierre a zoté molanon qui yengi qui est. Jusqu'à tel point où il s'habitue Pierre. Sur toi, je bâtirai mon nez. Malgré Babavir, nous sommes Pierre à Osala qui n'a qu'à sa prophétie d'amour. Na Acte des Apôtres, chapitre 1er. Jour Pierre a télémaki. À la timba la moko maloba ya maître na. Alobi maloba bamde kolobananga c'est le mot. Pierre a télématé, il y a plus de 5000 personnes converties. Voilà un dauphin. Voilà un dauphin. IDPS viva. Le colozo tianga itembe. Naza mwana muke na ndimi. Mais na lobi na yo mutu eku. Ponga bazo vandi sangana ba pelouse na 10e rue na C. Et pas papa tieni tozo c'est la rapport. Il y a réunion. Oyo bakota ki na ka. Misu nange mona Paul Bandoma. Misu nange mona Paul Kapika. Noko ya Denis Kambai. Oya yana Denis Kambai le na scène politique na IDPS. Moutao Salabiso rapport, c'est Joseph Olenga. IDPS viva. Nayebi Sayo, Ndenge, Abdou Diouf akomaka président. Yena mwasi na yeba ke vacances na Normandie, kokutana na président Léopold Sédar Senghor. À l'époque, Abdou aza gouverneur ya Dakar loko ngobila lelo. Président yebi si mwasi, ya Abdou.
abus, je compte. Il a laissé pouvoir et pas Abdoudou Diouf. Mais ne lui dit absolument rien. Jusqu'au moment au port. Un dauphin préparé. Le 31 décembre 1979, Senghor a déposé. Le 1er janvier 80, Abdou a prêté serment à stade Léopold Sédar, c'est un dauphin préparé. À sali deux mandats, à Tiki, après le pouvoir, secrétaire général, il y a francophone. Un dauphin préparé. Mais le lot, dauphin, il y a son secrétaire général, il y a Pépé. IDPS viva. Nayebi sayo musoso. Zua mwana lokola lola mwa. Tata na ya tika lupangu. Atikela eka balekebe. Mabandeki deja ko préparer na banse. Pona mwana nanga liboso talaka mokumba simana. Ozali mobali nzokalemba kamino na ye. Lola soko la bisonyo sotozoyo ka profe. Na misiki lola se retrouver na quartier là. Ben si sa yangoyo baleke belena si. Atekaka ben sta sainin. Lupango soma marate soma isanin. Kofia lobi o esa mutuka musala malamolo. Lola lobi tata tikelanga lupango tatikelanga bale. Aloba na ngai nsoko alemba kamino na ye. A préféré baby sa carrière na quartier la temato sa prophétie ata. IDPS viva. Le loyo ozoya kolobananga Chadari candidat de la continuité. Mais continuité à Tiweri, continuité à souffrance, continuité à ma. Quand le peuple congolais batali babino, ça c'est remué encore le couteau dans la. Mais ici, quand le loba loba ketoko fune na seni, baloba na biso Chadari à soko. IDPS viva. Et loko, bayeko sala, Kabila malin qu'il est, ayebi ke Chadari a gagné na sala par tous les moyens, to somba ba député to côte sabango pour bloquer même le Seigneur Jésus, ceux qui va voter président de la République inako ne loka coalition. Maintenant voilà Fachi. Très intelligent, politicien de naissance. Alobi toko kende na bino na koali. Na coalition de na ko gérer bino na ka. Au moment où je vous parle, FCC bah si va perdre pédale. Va perdre pédale. Kolanda onyo sozo kana TVT. Qui sangane zo kwea dans 2 jours, kengwa lobi so qui sangane kwei bobenga ngai zo 2 jours après qui sangane tombarate sainin. Le 4 mai 97. Kengwa kimia lobi d'ailleurs je ne suis pas Zaïrois. Les Zaïrois m'ont invité puisqu'ils ne sont pas intelligents. D'ailleurs, moi, je suis rwando-polonais, mon nom c'est Léon Lobi. Kinshasa Zokoya, général Ikulia Lobi, Kinshasa Kokoya, Pobi Bundelio, Tosombi Zamaka, Kinshasa Zokoya, Likulia Nabrasa. Le loyo tangu yoso yoka FCC, na Lobi na yo FCC, Azan yoka Mutubaka. Tata, Bolandi honorable Franky Dio, yoka na yonga problème esate. Bolandi honorable Franky Dio ndenge na betaka boye e yana bato musu na monde entier azwi papier na biki okoma na kamwaka bakobenga nga babileki makambo lo bakopesaka ngai ku banda lelo na komi professeur IDPS viva na koma place honorable Franky Diongo alobi yango na zwi politique et pas papa Tienti Sekediwa. Mais tatangwa zalaki motema mabe. Alaki si biso politique, ma bombela biso diplomatie yango apesi fa. IDPS viva. Na yebisaki bino l'enfant ferramier que son. Etienne a échoué na diplomatie, Fachi a réussi na diplo. Pourquoi le bas frère nanga Fachi a caressaka politique, mais il est très dangereux. Madame Colette Brackman a loba kiango. Il n'est pas comme son père. Tatana bandai ko sekate mais ya sekaka. Tatana alaki charismatique mais yé moi passable. Mais il y a une grande différence entre le père et les fils. C'est plus dangereux que son père.
IDPS viva. Na oyebi so vérité moko baloba inangana loba yango te. Kata na lobi ngoma batu ba yokanga batu ba kobenga nganga na oyebisa bango na téléphone mais kata nanuka. Pour comprendre la politique. Si ko lobi na ngonde konanga soko landaka ba signe de temps ndeto la muki na tongo FCC basavi. Parce na ba futilité. Tata pona pesa yo idée ya koloba. Kabila vomi par Patrick na monde entier. Et la communauté internationale bandima Kabila pesa bango offre. Papa to raisonner quand même ko ata soki to tangité le quoi ba professeur. Mais nzamba pia biso maye. Nzamba zo pia mutalibo ma maye le kekima mutu. Mais mutalibo Kabila basanzie na monde entier. Mais la communauté internationale bandima Kabila a nommé fait. Et premier état oye ndimaka et prenaka acte d'élection malgré ba irrégularité États-Unis da tata soko za likamba okosa batu oza eloko lobate fanda nie na linga kina répondre Néhémie Moula Néhémie bimisi selon ye 3 articles et chef de l'État na Joseph Ka na koyebisa Néhémie Moula il faut pas respecter Félix Antoine Tshisekedi pour Azaya Kivu. Mais le loso est bandi ko swakimi ezapona fa. Bazala kana pouvoir directeur à cabinet avant le comme directeur de cabinet à Kingakati et lo konini basala na bango nyonso batanga mbwana baba asilukwebo ba respecter fa. Soko zana yo ne loka koloba te tata batela na yoki po babiso ba misusu mitu et ça leka. IDPS viva. Na linga kina clôturer na ebisa batu. Soutenons cet homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un leader a monaka la possibilité, là où les autres voient l'impossibilité. C'est ça un leader. 18 ans batiki Congo ya Koku, mais Facha ya lobby un Congo pro. Voilà un leader. Un leader charismatique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilo. Soutenons cet homme. C'est notre sang. C'est notre frère, c'est notre ami. Toko solanaye na ki le lobo tala ndenge babandi ko soutenir Mokonzamboka financièrement pour permettre Congo kende libo. Ndesika jalousie à FCC Eva. Tata soko kaboni na mwasi, to kaboni na mobali. Et loko liboso mutu mswazala naona motema yo obe tela. Mais soki mwasa ki abali, mobali obalaki na kota kana suwa na mote. Soki mobali o baboye ki pona chômeur akazu musala mwasa yo kakapa ndeloko FC Sasanango. Je dis et je vous remercie. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments. En même temps, prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé.